Bonjour la famille, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Voilà, coucou la famille. Moi je me porte bien. Voilà un peu de fatigue, mais ça va. Bandeko bota la kaka décor mususu. Donc on a libanda ya UK. Ana siko na minute na kati ya Suède. Voilà. Bambote ebele bisika bizu. Bino boboto bondeko na kati ya mabota na bino. J'espère que vous allez bien. Bino mo boye bika nde toyaka o to benga ngo bon déjeuner, to benga ngo to lamsa conscience. Shalom na ba homme de Dieu, shalom na ba chantre de l'Éternel. Vraiment bobo to bondeko na bandeko lamsa catholique et puis to pesi bambote ebele na toute tendance confondue. Bambote na bino ebele, j'espère que vous allez bien, tout va bien. Moi aussi je me porte bien. Quand ndenge toyaka to lamsa conscience bandeko nanga yango tozoya kaka ko lamsa conscience. Voilà donc été en baloyo vraiment na rotambo na bamboka moi ebele na utaki Espagne c'est qu'on a dans la kati ya nord ya Suède. Voilà donc na rotambo la Suède na okende Malmö na okende Göteborg na okende na capitale na bango kuna Stockholm. Après na bimi na ke Danemark na na okende ba place ebele. Donc naza penza mikolo yo focus nanga na Scandinavie. Voilà, c'est juste kotambola kozonga pe na mboka oyo eyamba ngai na kati ya poto et ça là tokos na ndinga mukite. Voilà bandeko nanga wana ezaki un peu entre parenthèses, mais tout ça va vraiment, je me porte à merveille. Voilà bandeko likambo na yelbino lelo eza vraiment likambo moko ya kitoko mingi te. Likambo moko ya pasi na mawa oyo kaka ezosala ke tozwa ba problème na kati ya ba vie na biso kaka ba connaissance bandeko na ngai. Bandeko ba likambo ba connaissance kopesa kaka confiance na mutu et toza pe batu faut kaka ozwa kana mutu moko boye opesa e confiance ozomona ke akobatela likambo na nga akobomba likambo na nga. Me bandeko na nga mutu yango kopesa nani? Mutu yango oyo kopesa nani bandeko na nga? Bandeko ndeko mwasi alobila danoise na yuki obeti lisolo batu pe ba condamné ndeko moko ya mwasi ake na Congo. Akomi na Congo kuna parce que libala na ye lingaki ekufa. Azoluka ndeni a sauver libala na ye. Eza mabete ndeko na nga. Eloko si ozwi mobali sa bali yo bozanda kumoko boyebani banzoto boyebani nyonso ba secret lobika ekufa et puis mabote ezoya te tango so bobotaki mobali alingaka tala la msu mwana tango yo pe mais mwasi asali nyonso akutani na prophète o alobike prophète oyo akosunga ngai malgré tozoloba butu na moi bandeko na nga tokoganga boke baba faux prophète baza kutu plus que banganga ebele kutu tamso oke panganga alali yote asali eloko te asengi yote bosangisa nzoto mais ba prophète ebele bazosala ngo bokeba est-ce que nzamba tindi ba prophète nyonso baza na Congo misu na bango etalaka kaka poto. Ceux qui monika ba prophète boleka na ba YouTube bolanda kama te na bango mingi kaka bato poto simba boye ozana mukanda na manœuvre bato poto boye bato poto ba maladi kunya ba guérison zo sala mate bande kwa tozo bela na kisasa tozo bela na poto atozo bela nzoto ozo suka ekobela kaka ye moko pe prophète wana suka ko bela o makuta mutso zo prophétiser zo kosola ye moko pa zo bela. Donc paniqué yote que soki santé et sali boye yolando be régime soki docteur alobi boye sala moi gymnastique sala boye mais kokansaka ate ke lelo soki mutu na zanganga longoli yo maladi abombi yango kaka bongo après 2 ans soka yeko bambula yo mususu na sina yango nde kutu komemona liwa. Alors bosa la tension yako pesa surtout batu musu ko pesa ngakuti nzaki na boye cancer esili ngala mona mwasi no église bando sambela a prophétiser cancer esili ndenge to ganga mento yamba ye après 3 mois asala rechute mama wana lelo akufa na ye akufa
yango na keba na ba témoignage bandeko tokota na mwa lisolo ndeko mwasi azali na mobali na kati ya ndako abi mama nga camarade mutasala tout libala nange kufa pasteur alala ngai pasteur abima na ngai bandeko oyebi ke abandoko yebisa camarade ne ba problème na mobali na ye famille ya mobali bazolinga ete ba problème donc mobali akomi komona ye inutile azoyebisa camarade na ye quand même asalaki tout baye pe na couple et pas mobali balobeli mobali wana azoka te siko nzoka nde camarade na ye wana aye ko divorcer kutu avant ye elobi ndeko nanga nga kuyo kutu ozala na problème na libala te mais ndenge nini boye alobi mobali en tout cas a décidé libala ekufi après une année yazaka bazalaka na mobali mais bazalaka na ba problème donc sur na un mois bakozala msu na 2 jours à malamu 28 jours ka ba problème azalaka na camarade wana nzoka pe camarade wana koma obima na mobali na ye bandeko vie oyo camarade na ye wana ozaki conseiller na bango depuis longtemps aye ko yebisa siko mobali na ye propre abina eto ngana otosala mwasi no je fo mwasi no wana parce que mobali yango malgré aso kokape ko bima na ndako wana te abi ngana otindele pasteur moko tanga ko bima na ye kaka tozo ba preuve pour na we bandeni apanza na penza oyebi kando ebisa abi ma sœur il faut prier ngana na pasteur moko boye aza bien pasteur wana aza na Londres. Mais bango ba na Londres te pasteur azaki na Londres abi na yebi pasteur moko aza bien et tout en tout cas mekana ko benga ye achona ba prière parce que no eza normal te situation umeli boko akozwa décision te ni yo ni mobali na yo soit bolingani bovandi soit bopanzani mo sona bi en tout cas camarade nanga na choix te pesanga pasteur wala bande ko na to cha entre parenthèses mutu oyo ya tango mutu azopesa mutu ketala mutu boye asunga yo na mlibala na yo bongo poni même pasteur wana sunga ki camarade na yo te ye moko uti koleka divorce ça fait une année akutana na pasteur wana te pona sunga problème na ye mais ye azolukela yo pasteur eze belé na communauté omona mutu ye moko kutu abala te mais azolukelo pasteur oya sunga yo pona yo zwa libala mais ye moko azata na copain te ata mobali bo chéri eloko te est-ce que eza normal bandeko nanga ndeko wana pesi pasteur wana bakomi ko solola ba conversation nyonso ba solola na pasteur wana camarade wana ye bakango et puis ba pasteur ebele bandi comme ça attention ce qu'on a na pasteur na yo moko privé ko pesa ye motote so ebi ko na pasteur moko o solo la na ma solo na yo vi na yo makambo na yo ko pesa ye motote ba pasteur bazana songi akosakana te eloko na comprenaka te soko pesi ye batu abandi ko beta suma solo yo solo la kinai oyo mo ebi mama yo kutu oyo otindaki wana azana ba problème boye azana ka boye ngam na sunga na prière boye mais ngana comprendre bino ba pasteur te au juste ba sala bino pona bomba ka makambo ou bien bozala ndenge nini biso kutu bobo benga biso ba songi to yaka na media boye ngana bomba ka makambo batu ebele ngana balisi batu ebele. Mais si vous n'avez jamais na publié ba photo na bango, jamais na loba ba kombo na bango, jamais na kenda gauche, jamais. Parce que c'est vie privée. Bande ko moi si wana tang ba pesi pasteur wana. Nyoso ba solana pasteur wana zo expliquer tout na makamsa isa camarade na été. Nyoso camarade na bandi ko a pasteur bandi ko isa camarade. O kutu mto tindaki mobali boy, makambo boy, moyina boy. Entre temps, camarade na komane likango mobali na ye.
en vouloir okende ko conseiller ka mobali wana ti balingana na bango na ndenge pe libana ne kufaka wana oyebi ke pasteur wana à Londres ayebisi ndenge eza wana fo longwa na mboka na bino oya awa oya kokota retraite awa na Londres toza na milulu 3 jours à milulu mwasi wana ya apesa bino ko hotel te toza na bandako na biso ba bergerie bandako to yambo kuna to eto nzoka ndeza ndako na yemoko ya pasteur soka bengi mutu kuna oyebi ke akota na ndako anga komi ayebisaki ke bato bazala okuta ba sœur bona bwe akuta ka moi sœur moko aye abiate ba pasteur baki nango ko ya yango na ye na fungwa pa na expliquer yo chambre ngoyo boy abi oh bato musu ba ko ya te abi en tout cas nga na yebite nga pasteur ayebisa kaka yo ko koma na Airtel na ya ko fungula ndako na lakisa yo boy so na posa ko sala ti café tout parce que basa pe na jeûne et prière donc to lia tête au fungula kaka jeûne et prière dimanche l'église to lié et bon oui moi ça il fallait zonga lundi avec ce que jeudi et ce que mercredi abilem so bato musu pe ba oya na yebite mais ce qui ba toke bi ba fungoli porte ko banga na ote amona katanga komi pasteur abengi okomi bien ok ko banga te yo banda déjà ba prière zo ba verset boy ngana oya wana vers ba 21h30 tozo prière ngana yo ensemble et puis na tiko lala nonga na zongi nanga albi bon na zakanga moko bi obo mamo bimba bozo banga kuto zi chance za no yo moko prière lingo za na bato ebele oyebi ba milimo na baon oyebi ke pasteur tanga koma wana et prière caresse pas na coucher na pasteur o ko banga te encore mamango pasala mo mikolo mobala simba ke sote abi na koma kana mi pesi donc nandi donc abi na zo comprendre abi la danos ba pasteur o bazana kindoki ndenge to koma to bandi ko prier simbinga na maboko to zo prier zo kapinga onction ai papa ya donc na bandi ko kanga moko posa mobali obiga ngona fungona misu bona tala pantalon pasteur e mate vimbanga moko poste kanganga obiga tanga lobi amena kanganga na nzoto abandi ko embrassenga na comprena te tibilamba to longola tito sala makamnyo soto abi mama ko bangelo côté onde bonzambe yango Elia salaka soki na mwana moko boye bushi abi donc chaque jour donc na batongo bongo avant ba kene retraite ayena apesi bi ma solo ba ke église na pourquoi église esil aye ko landa apesi ma solo tina ya nandinga ya kozonga akamwa makambo na nyonso ekoma pa camarade na ye akamwa na ndenge kokoma pa mobali na ye mobali na bi yo retraite yo kendeki pasteur ake ko bima na yo abina tikali zoba abila danoise to tika ko condamner baso ba pasteur bazo bima na bango mende biso bato to ye ba pasteur nini yo ko kende envers ye otiki ndaku na yo oke kota retraite otiki ndaku na yo oke matana ngomba il faut y bande pasteur nini bande konanga like partager mission bandeko a toi na été bato ebele ba voyager bazokene ba Congo ba wapi ba Benin ba Côte d'Ivoire partout bazoke landa nani ba bazu ba congé bazolanda ba papa na bango papa molimo nanga za na mboka tel tika na kende mama tango zo kende zala na mabondeli ya solo kolinga jamais okutana na pasteur en dehors ya mwasi na ye kaka place abino mibale loba na bureau même na ba bureau ngo pe ezala ta na moi parce que na ba butu ba bureau nyuso ba pasteur ebele ekoma ba nani ba hotel na bango bango moko baloba ka prière esalaka pe na musikati baloba kango bongo soka linga imposer maboko akoko imposer ngo pe na église pe bato nyonso bazali na ba ancien pourquoi yo lingi ka uzala yo moko na pasteur yaya oko skutana na makambo na yo lelo ndeko mwasi libala na ebeba
camarade na a récupéré libala wana azana mobali na e mais yé mutalakisa ke pasteur wana et puis pasteur wana makam nyonso banda ko sala e abande ko betela mwana mwasi wana ba conversation na bango nyonso ko solola mwana camarade na ye wana banda ko yeba yango lelo camarade na ye wana azwa libala wana de même pasteur wana alobaki libala wana eza ya yete tango abengi expliquer abia mama soko moni bon cela veut dire que libala ngo ezaki ya yote munga na pesio na pesio na makila na ngai tout puissance na ngai nyonso parce que nzamba lobi avant de même na âme na biso bozoka tango nga na sanction nzoto ezalo kwa na kabolio na âme na ngai mais esimbité cela veut dire que libala ezaki ya camarade na yo libala esila etilelo tilelo pe ata mobali moko te atiaka eta alula ye mutu te comme si bapakola eloko moko boye na elongi amonana na mokili te bandeko botala malédiction ke kozwa pa pasteur a bon attendeur salut bandeko nanga c'était ça yango nalingi kana lamusa mama moko conscience même bana na biso abasi bandeko nanga noyoki pasi parce que na préparé te na oya otela bino ba audio boyoka pasteur oyo babengaka prophète Konde oya matete oyo banda koleka pa Vincent Twiligi oyo lelo aza na France nga nasala émission na ye bato mosusu bandima te moto aleka abenga ndenge nini alala femme mariée mobali wana kuta alimbisa mwasi na ye mais lelo pasteur Konde akomi abimi na jeune fille bana oyo biso toboti na poto oyo biso tomemi na église azoyemba na chorale professeur pasteur wana prophète wana abotisi ye mwana kitoko na ozwila bino photo botala mama yeba place ni ozomema bana na yo na ba église oyo keba bandeko esalinga na mawa nalobi nzambe mutu aye koluka mwa bana basambela bayeba elongi ya nzambe mwana jeune fille ya kitoko boye ya 23 ans 24 ans 25 ans pasteur wana mokolo bongo toboyi te age ezalaka na libala te age eza na libala te bandeko nango kobala mobali no ata différence ya 20 ans 25 ans eza problème te mais ezala volonté na yo mais ezala te bamanipuler yo na homme de Dieu manipulation ti amema yo ke mwana na yo vraiment siko lelo ni badéclarer mwana wana pour la pasteur wana zo mukanda parce que la fille elle est française. Vous comprenez? Il faut même aussi que pasteur Konde a déclaré mais aza marié. Histoire vraie. Ba audio ezali bande ko eza passe. Maman yeba place ni ozo mema bana na yo. Kutu so bana bazana no mike na préféré même bango na école na église protestante na église catholique. Tango bango moko bakokola bakomi misu makasi bayebi qu'est-ce qui ne va pas parce que ceux qui ba sokoli bana ba cerveau tango baza bana mike yaya esili eloko nini vraiment bandeko nanga ezopesa biso un plus na ba pasteur oyo mama yo mto mema bana no na nzela église wana tilelo bana no ba apporter nini mekana ko fungola miso eloko ni ya malamu bana no ba apporter eloko ni ya malamu oyo yo ozwi na kati na memi bana nga na binzambi oyo na ba pasteur oyo lobi bango moko to baswani bazoka bwana lobi église elongwe bazoko futa saleté donc déjà instabilité pasteur azana ona kati église ako ko futa saleté lelo ba déménager lobi ba instabilité wana ezokota pe na vie ya bana ezokota pe na bino bato bandimi boza lobi komi mo po komi instable alors bandeko nanga to sala attention vraiment je vous love bozala bien tokutani bo fungola miso keba na camarade même ozokanisa ozo lakso pasteur tamso pasteur wana babetara kati alingi ke na nzela ya pasteur wana ayeba vina yo akota yo lokola nkusu alors keba bandeko nanga bo keba parce que mokilo yo etondi na makambo ebele
abon attendeur sali, je vous love. Bon like vidéo, bon partager, bande konari, au sala kitoko makasi, partager, et que vous allez bien liker vidéo, chaque commentaire na yo, et que vous allez bien, surtout ma commentaire na bino, ça très nécessaire, bande konanga, de konambi soit moi si, oh, balala qui est na pasteur, parce que camarade mutamima qui est-ce que ozo condamné, et le connu ozo mona, et le connu toko conseiller ba pasteur, ndeni to sala ke bana, so ba kouya na makamba boete, bo solo na bana bino, ki tozo ke na église, pasteur azalo kola papa, donc soka bengi yo, o abimana yo, o asala yo boy, en tout cas kondima ngote. Et puis bano balala bango mingi na ba pasteur, so otali bien baza bandoki. Po eza normal te, nzambe akosala nini, soko apa mwana nzambe solo akosala nyonso makambo wana ekomela yo te. Ya mwana bandeko nanga soko lali na pasteur, mituna yo moko état d'âme na yo eza nini. Abon attendeur sali, je vous love. Wana mama leki na binola danoise. N'hésitez pas, hein, sur Ozoluka Mwasi, Ozoluka Mobali, n'hésitez pas au bengi ngai na 0044 74 59 62 52 17. Toko beningo ozwinga, toko yebandeni to sala poana sunga yo. Basi baza, mibali baza, yaka kana ba critère à bien, ozo mobile na yo. En tout cas, botika na malam, nazo zela ba like na bino, et puis ba partage na bino. Pour le moment, naza na Suède pour 3 semaines. 3 à 2 semaines. 2 à 3 semaines. En tout cas, toza na Suède. Naza teme, toza na Suède. Toute la famille. Abon attendeur sali. Bisous. Bye bye.